Mboka ebandi ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA CAA. Aye kotombela bana Congo nyonso en général, pe bapaya oyo bapona ye mingi bapassager na ye en particulier. Bonne année 2025 na bino nyonso pour la confiance bopesa ye. Mbula sike bandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka. Ndenge kaka mesala kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort, sécurité pe ponctualité oyo ezalaka nango ntango nyonso la pointe, noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko apropose pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na korendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki pe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance pour CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongole nyonso pe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka avedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela yango bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela yango CAA seye yende mfumu Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Merci pour la journal et peuple merci na fidélité peu confiance aux alakanango na journal ya peuple to fongo la journal pour l'ensemble que chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya participé qui na visioconférence na réunion extraordinaire ya SADC ou esalema qui na Harare kuna na Zimbabwe pour na etali situation sécuritaire ya Est la République démocratique du Congo particulièrement ya Nord Kivu hérité mapine mapesi bino ba détail. Président Félix Tshisekedi azwa qui part vendredi oyo na vidéoconférence na réunion extraordinaire ya comité ya développement ya Afrique du Sud SADC oyo salamaki na Harare na Zimbabwe pour na situation ya sécurité na province congolaise ya Nord Kivu oyo l'armée rwandaise ba envahir président ya République pe homologue na Zambie Hakainde Hichilema pe ba représentant ya bikolo pe ba gouvernement ya SADC ba sangalaki na bokutani boye na tina chef de l'État alakisaki situation marquée na évasion ya Goma na ba soldats rwandais kobeba ya situation ya sécurité pe humanitaire violation ya droits de l'homme sima ya massacre ya bato ebele innocent pe ba désacration ya nzoto sans vie o ezali na risque ya épidémie président Félix Tshisekedi asengi bokasi ya Samidek pe asengi bolongi ya mapinga ya Rwanda na territoire ya Congo pour na kotia plan contingent atandenge na ndenge ba pesa kitoli ya kosala nokili kita ya SADC EAC elongo pour na kokanisa na ndenge ya lokoluka solution ya malamu pour na situation ya sécurité na est ya RDC. Na tobeta bongo masolo etali premier ministre madame Judith Suminwa Tuluka pour nous que na visioconférence lundi 3 février na ouverture ya forum mining indaba premier ministre madame Judith Suminwa Tuluka qui maloba avec force pour na ko dénoncer inaction ya communauté internationale face à exploitation minière illégale et agression rwandaise. Judith Suminwa Tuluka a souligné urgence et traçabilité ya ba minéraux pour na côté fin na ba conflit alimentaire na ba ressources précieuses. Gratitude envers l'Afrique du Sud pour na soutien na ye madame Judith Suminwa Tuluka a rappelé coopération mondiale pour na ko transformer ba secteur minier africain au yeza moteur ya développement durable exploitation minière eza levier à développement durable pe non fardeau pour la génération à venir. Namasolo Moussous Boybake distingué première dame Denise Nyakero Tshisekedi a effectué qui week-end et qui visite Moko ya réconfort et pas ya blessé de guerre victime ya affrontement entre FRDC na ba rebelle M23 Stéphane Skandi a pesé ba détail. Ezalaki na hôpital militaire ya colonel Kokolonde distingué première dame Denise Nyakero Tshisekedi abanda ki visite na ye kokutana na ba soldat o bazwa choc topé bazali blessé na bitumba tango bazalaki ko défendre intégrité ya mboka accompagné na ba membre ya fondation Denise Nyakero Tshisekedi distingué première dame ayaki maboko pambate ayaki bongo na biloko ya ndenge na ndenge ba première nécessité bakisa bakisi pour na ko soulager quotidien ya ba blessé
pe famille na bango. Geste simple pe symbolique eza ko rappeler solidarité en temps de guerre. Juste après, première dame Denise Nyakero Tshisekedi akendeki bongo na hôpital militaire ya Konchachi et pe wapi asalaki même geste ya soutien awa encourager ki lisusu ba soldats blessés ya ko puiser force pour na ko souligner solidarité o esengeli bazana na yango pour na ko construire paix durable. Denis Nyakero Tshisekedi. Ezalaki simple acte ya charité, soutien oyo première dame asalaki, message fort pour na bato nyonso oyo bazali bongo en uniforme. Médecin directeur azalaki bongo na esengo ya komona première dame Denise Nyakero Tshisekedi ya kosala geste ya boyi. Au profit des blessés de guerre, tous ces colis que vous voyez, moi, en ma qualité de commandant de groupement médical et médecin directeur de cet hôpital, je ne peux être que particulièrement content. Visite ya première dame et zabongo na particularité ya monene, soulagement na basoda, soutien matériel oyo ezali ko symboliser communion ya cœur pe ko marquer unité ya peuple. Geste ya fondation Denis Nyakero Tshisekedi ezalaki bongo kitoko pe e soulageaki bato nyonso bazalaki ba blessé. Kaka na masolo etali dans décembre bake distingué première dame Denise Nyakero Tshisekedi yepe abetaki tukuna pona kotika makila na ye. Tongo ya jeudi 30 janvier 2025 na palais du peuple message moko ezalaki lancé pona ba congolais nyonso pe bato nyonso ya bonne foi pona koloba boye tokotika te ba oyo bazali kobunda pona biso. Ezali bongo appel ya ministre ya santé publique hygiène pe prévoyance sociale ya République démocratique du Congo. Centaines ya ba congolais pe ba congolais ba répondaki présent pona kopesa makila na nzela na bango, solidarité na bango, reconnaissance epai ya bato oyo bazali kobunda bazali na front pona ko défendre souveraineté pe kimia ya mboka. Parmi bato ya liboso o bayaki na appel ya ministre ya santé tomonaki épouse ya chef de l'état Denise Nyakero Tshisekedi, première dame ya République démocratique du Congo pe présidente ya fondation o eza na kombo na ye, apesaki makila ya nzoto na ye kaka ndenge image ezali kotalisa. Denise Nyakero Tshisekedi apozaki acte moko ya fort kozala na kote ya ba personne anonyme oyo bayaki kopesa makila ya nzoto na bango. Ndenge coordonnateur ya fondation Denise Nyakero alobaki. Cette campagne est une très bonne chose. C'est comme ça d'ailleurs, vous avez remarqué, même la présidente de notre fondation, la distinguée première dame, n'est pas restée insensible à cet appel. Déjà au premier jour du lancement, elle s'est présentée elle-même pour faire son devoir patriotique. Initiative oyo ezali kozala na contexte oyo ezali ko marquer na montée ya tension oyo ezali kosalema na est ya République démocratique du Congo. Chaque jour ba soldat ya FRDC bazali kosala face na ba danger, misusu bazali kokweya, misusu bazali ko survivre grâce ya soin oyo bazali kopesa bango. Moko ya baswa oyo ezali kopesa ezali bongo makila pembeni ya première dame tomonaki premier ministre madame Judith Suminwa Tuluka, chef ya gouvernement, excellence monsieur Roger Kamba, ministre ya santé publique, hygiène et prévoyance sociale, initiateur et campagne Oyo. Sachez que cet acte permet de sauver des vies. Ne croyez pas que c'est seulement les militaires qui peuvent sauver nos vies. L'acte que vous posez en donnant le sang sauve. Tomonaki pe lisusu madame Elebe Wandembo, ministre ya culture pe art pe patrimoine, bakisa ba jeune, ba homme, adulte ya ndenge na ndenge, ba femme militaire bango pe bayaki kopesa makila na bango. Alliance pour la génération citoyenne ACG na mokuse parti cher ya mwana mboka Thierry Mulumba elongo na fondation Congo na motema ya mwana mboka Kennedy Katasi basalaki descente moko weekend eleki kuna na banque de sang ya Bandal pona kosala don ya makila pona esunga bongo FRDC Edi Mbani azalaki sima na bango. Ya soutien ya ba FRDC etiki Congolais moko te
indifférents, Talatina, parti politique, Alliance pour la génération citoyen, Oyo Ekambamaka, et Panayemoko, honorable Thierry Moulumba, Bakita Kibongo weekend eleki na banque du son ya commune ya Bandalungwa, Kopesa bongo makila et pa iwapi, bazalaki accompagné na Fondation Congo na motema, Oyo Ekambamaka, et pa inayemoko mwana mboka Kennedy Katasi Kiala, l'homme de 3K, Bosengeli koyeba ke délégation ya Fondation Congo na motema, et kumbamaki et pa ya coordonnateur na bango, Docteur Héritier Mwanza, et longo bakomaki na banque du son, na bitse moko, ya kopesa makila na bango, pona ko soutenir ba FRDC, na bande kona biso, oyo basali kokufa kuna na Est, et komaki bango kaka ndenge bosali komona, loyembo na monoko, bayambaki bango kitoko, sur place, ba remplissaki ba formalité nyoso, na nsima ekomaki tour ya kopesa makila, tomona kibongo, honorable Thierry Moulumba, ya Alliance pour la génération consciente, ye apesaki ya ye makila na bopete nyoso, après coordonnateur ya Fondation Congo na motema, Docteur Héritier Mwanza, ye pe apesaki ya ye, elongo na ba membre nyoso ya AGC na Fondation Congo na motema. Na esengo na motema, coordonnateur ya Fondation Congo na motema, Docteur Héritier Mwanza, alobi boye. Na bandi signe autopassé d'abord signe ya bolingo na ya bomoko. Comme étant congolais, nous devons être na bolingo ya biso ba congolais et puis tozala ini na kati ya Congo. Tant to kotala ba bom ba vie ezali ko se perdre na niveau ya est ya biso ya Congo. Bazu ba ku bazana posa makila biso bato tozana makasi c'est to sunga bango. Ko sunga makila te mais avec tous les gestes d'amour que nous pouvons faire. Yangoana, il est important, impérieux que nous puissions aider les gens qui sont en détresse. Ah oui, kopesa moto makila ezali kopesa yeba moyo mobimba. En tout cas, longonya na bande konyoso. Alliance pour la génération citoyen et longona Fondation Congo na motema na geste oyo posé yango etalisi penza que bozali ba vrai patriote na nzela ya makila na bino etalisi que bozali ko soutenir chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba FRDC na bande kona biso oyo bazali kokufa kuna na Est ya mboka. Élève ya coupe couture ya complexe scolaire Mwapemba baza ko sala pratique kitoko pour la reportage pour. Liboso na bino tozana bana ya première année coupe couture au banda ko benga lobby 3e année coupe et couture. Toye kolakisa ba réalisation tozo présenter ba réalisation au bana biso ba sali après 3 mois de cours au tozalaki na bango ensemble. Tant bayaki bayebaki absolument rien mais lelo baza capable ya kotonga non seulement bilamba ya ba bébé mais aussi bilamba ya ba taille personnelle et même de grande taille aussi baza capable ya kotonga yango. Voilà binomo bomona bana biso batongi ba robe dame français na droite nanga toza eza na bano batongi ba boubou et na gauche nanga eza na bana o batongi ba robe. Na simananga eza na ba misusu batongi donc ba modèle les belé mais tozo présenter bino en tout cas le travail fourni par nos élèves et tolobi lisusu merci beaucoup na excellence parce que a bisika toza eza juste place to yaka ko sala essayage ko lata bilamba mais misala union tout et sala mara na télé na biso bipa yoapi to laksara bino à chaque fois comment misala na biso ezo kende liboso pour na ba matériel o à disposer la biso na atelier ndé ezo permettre ba na biso lelo ba koma capable ya kotonga ba bilamba o bazala na nzoto. En tout cas, merci beaucoup. Nzambe ya Lola, prière na biso ezaki abaksela mikolo ebele à vivre longtemps parce que donc makambo oyo bana biso bazotonga ailleurs ezate hein na l'école nous en tout cas nulle part ailleurs pour mon bana ya première année humanité ce sont encore des apprenantes bazala débutantes mais batongi bilamba o evani na banzoto eza grâce ya ba matériel na ba machine perponnef o toza nango na atelier nde bana bazokoma ko réaliser ba bilamba o balati. En tout cas nzamba apambola ye nzamba bakfela ye mikolo ebele na se na moyo oyo akende toujours liboso
Merci beaucoup. Excellence Néombo. Compagnie africaine d'investissement CA Mokusi a présenté ma vœu na client na pour l'année 2025. Moule sika ebandi ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA CAA. Aye kotombela bana Congo nyonso en général, pe bapaya oyo bapona ye mingi ba passager na ye en particulier. Bonne année 2025 na bino nyonso pour la confiance bopesa ye. Moule sika ebandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka. Ndenge kaka mesala kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort, sécurité pe ponctualité oyo ezalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko aproposa pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na korendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki pe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance po CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso pe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka vedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela ngo bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela ngo CAA seye yende mfumu Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Na masolo talifa le sotoba qui a venir et beaucoup na commune na Kasavubu et beba kama kasi ceux qui mbule beti mwa ko lekana kuna ezala kate salité ya makasi. Awa toza na commune ya Kasavubu mingi penza pene ya avenue babengi Irebu na direction ya Kasavubu oyo pene ya marché Koweït ezali ya ko beba makasi bino moko botala soki mvula enoki ezalaka opesi mbwa boyi population azanga kandenge ya koleka voire même mituka tope ba moto bazalaka na ba difficulté makasi nzokande milliers oyo na avenue Kasavubu ezali vraiment fréquenté dans coin ya Irebu ezali esika oyo batu ebele ba fréquentaka yango pona kobongisa ba téléphone pe kosomba ba téléphone na bango ya occasion kasi ndenge ezali ya kobeba même ba coopérant bazali komilela moyen ya kosala cop malonga ezali te nzokande milliers oyo tango batu bazali ko fréquenter yango ezali pe tango bango baganiaka ebele aweza mai tokindaka makasi soki leta kozozo solution makambo te biso bateknisien mboka oyo tokokoka kosala eloko moko te awa toza balola fe nde bokomona naki tolobaka bana bazotanga awa tofutaka bandako awa nakokima velo tene na monongo edindi boye mais c'est le journaliste aza nazola na ngai population baluka ezo solution tozwa solution makambo oyo tovanda kimia ndenge omoni boye soki nameki kopesa mwa explication moke eza kaka ke balabala ekoma nakobenga ngo bopermettre nga charge ebele c'est-à-dire bato bayaka baza mwa ebele na balabala alors par jour to ya salubrité eleki mingi tellement sikoyo mécanisme ya koévacue yango eza nanu te bato wana na bakolo mapango na batechnicien baza obligé ya koutilize terrasse comme esika ya kobwaka matiti souwe ya bana nyonso ya commune ya Kasavubu pe ya Matonge balobi coin oyo lokola ezalaka fréquenté ezali penepene ya marché Koweït esengeli babongisa nzela po soki mvula ebeti bapemaka pe na kimia olie ezala ya kobeba ndenge ezali Pota malonga pona bana bino za protiva pipe mukolo kokomela yango episaka santé ya Ah merci! Yabouinde! Bana nyoso baza kuringa! À la prochaine! Vous allez quoi demain? Protivap et tonne la protéine et énergie! Ah papa merci! Merci pour les protéines pour les enfants! Eh Bino! Bote la baonine! Bote ma kodole Bino! Mama kansa bomba bonga! Pona bana na yo bakumarukura bana oyo! Folesa kabango! Poto Protivap! Et ça va pota te! Allez, kamata! Bon appétit! Bana nyeso ba yaka Protivap! Ah ba sisi kuria ya bango Protivap! Ba bandi ba dansi na bango ya ba bebe pro! Tala!
yango tata kitoko ntoto makasi tukana mbimbi oyo tukana mbimbi makusa Protivat poto kitoko pona ba bébé pro Olingola ta sapato ya kitoko pe ya qualité place assure ya kosomba yango 7e limité Papa Griff azawana pona bino Papa sinangai eutako apio Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko sa père d'état mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griff Cocobar de la SAP asali esika pona ba congolais nyonso baye bana kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka sa père d'état Papa Griff boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka sa père d'état Papa Griff yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotia maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant oyo traditionnel areketaka yango Papa Griff mawa ngo Papa Griff mawa vraiment mosala kitoko boye alors ça on les gamundele et puis les autres mais les autres diraient mais pourquoi pas te gouvernement balingo soutenir yete na ebita bande onanga botu na peut-être bango na ebakate na sala nini na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres sala mawato donc ezaka pona ko informer le sous maman la biso Judith yozali maman excellence premier ministre voilà oyo na pouvoir oyo kutanga na zara Papa Griff ndenge pe son excellence monsieur le président de la République Fatou Béton yepa ya kutanga déjà na zara Papa Griff artiste coordonné mais na yebaraté pourquoi na zanga soutien pourquoi bo soutenir ngati ngam tu vraiment na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là te loga bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en les jours na au lia batutu na fête et le moko durable les à la chaussure les à la sandale les à la ceinture les à la sac les à cordonnerie na maroquinerie attache chaussure les que bolite le ko la ilk oye na dimina le ko le mort na dimina le ko le mort ateza le ko le mort na comme ça le ko la ilk na comme ça mais pour na ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la cordonnerie boninga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali semoko na 7e rue limité aux na petit boulevard limité résidentiel et pa wapi ba sapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bo pesa confiance et pa yande konabino sa père d'état Papa Griff pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali. Vous avez qui belle pour na kolanda info ngala journal ya pepo na pepo ceux qui vous sepela qui na ngofisa merci na Igor Ntingi Matomi na zaki na sima ya caméra concours rédactionnel ya Nadine Assona Pemi Joma Bassi héritier mapidemi ya superviseur qui journal au montage et sema ke pa Christian Kengebeni ngala bino to sonner rendez-vous que les ali ko ya au revoir. Moule Sika Ebandi, ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA, CAA, aye kotombe la bana Congo nyonso en général, et bapa ya oyo bapona ye mingi ba passager na ye en particulier, bonne année 2025 na bino nyonso, pour na confiance bopesa ye, Moule Sika Ebandi, CAA compagnie aérienne ya bana mboka ndenge kaka mesala kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo ezalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko aproposa pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na rendre meilleur voyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba vol ya bon pikiliki pe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance pour CAA assuraka toujours sécurité
pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongole nyonso mpe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka vedi caa mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela yango bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela yango caa se ye yende mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations.